Voilà. Deal nini ezali entre Fally Ipupa et Israël Mutombo. Selon analyse na ngai, bon, eza à peu près ndenge Fally ayamba Macron na Congo. Donc veut dire okobeta na poto. Donc apesa ba condition na ye, ba nini tout ça, mais parmi ba condition ezalaki kobeta na poto oyo Macron a garantisaki et puis abetaki na poto na 2000. Non, non, ça c'était après 2020. Donc ayeko beta sikoyo il y a 2023. OK? Donc c'est un peu ça. Macron a quitté Congo avant 2023 mais après 2020. OK? 2020 azalaki pe na ba garantie na ye Fally mais donc wana to lobela ngote mais siko koyamba Macron ba garantie ya kobeta na France. Siko koyamba Macron na Congo selon ba condition Fally a imposa. Bon, c'était aussi kobeta na France et Fally a beta na ba accessoire mususu so ezalaka ya solo so ezala ba mungu na pilipili to yebite. Ba dire ya Israël Mutombo ezolakisa neti akoki koyamba Fally du jour au lendemain. Alobi te gazo yamba ye, ayebisi biso te ke d'ici là za koyamba ye. Donc a apaiser ba Gaulois, a rappeler ba Gaulois ke baza nanu na besoin na ye par rapport ya code 16 za koya, besoin ya promotion ezali. Donc Fally Ipupa pe voilà, à cause on a besoin na ye par rapport à concert na ye à Londres et ainsi de suite. OK? On est allé intro to koti sikoyo na profondeur ya point de vue ya Israël Mutombo. OK? Point ya liboso ezali mama leki otoyoki mungongo na ye. Kozwaka para Fally kosala comme si Colette aza poser danger moko boye na Congo. Bon, ekoki ezala illusion oyo bazotekela biso. OK? Kozala contre Fally gratuitement, ça ne va pas. Omoni na omeli na réseaux sociaux des fois ba émission mususu na bimaneti contre Fally, je ne sais pas, mais présence nanga kaka na ba événement na ye batu mingi boyebi ki ajoango ani mutu moko boye te ki veut dire barando moko bezanga mutu na makolo. Omoni ou donc à part ye peut-être nazwa part ya musicien moko boye soki pe non bango tu nazala contre et nazala pour de temps en temps. Mama leki wana akoki azala juste mutu ba briefer alobi a solo na fiston coloqué. Il y a solo mais la personne aza na lien avec Colette T. OK? En gros, bon, bakutana na Fally physiquement eloko salema te et à distance, bon, donc ebele et salema banini tout ça kotinda tout ça donc sango alobi yango clairement boyete mais soko landaki lisolo bien donc alobi. OK? Mais physiquement yango pe ça ne compte pas soko bimisi te et comme un problème soko bimisi omoni. Donc c'est un peu ça. Voilà, ceux qui ozalaki menacé wana ko makamususu mais à distance menace. Bon, donc procès ezala na Congo, ezala na pays basengi même Colette a porté plainte na Congo. Omoni sali ba démarche na niveau ya Kenya, média elobeli, banini tout ça et il y avait un moment où Fally alingaki ko continuer échange avec bato baza ko produire yete. Annulation en concert wana quelque part un concert à Kenya côté oyo Colette a kotaki en contact. OK? Pourquoi pas Londres? Omoni quelque part ezaba bilo mobo et comme ça image ya ba Swahili. OK? Bon, Swahili à cause de influence na Kenya. Siko OK kuno diaboliser image ya Fally banini tout ça ba bite que concert za annulé. C'est juste batouana comme ba na contrat avec Fally ba sepelaki ba solola na ye bon ba médiatiser ba preuve oyo Colette atindelaki bango ba preuve oyo ekei na canal à Sango. La fille elle-même a komaki ko supprimer
Avant sango aleka na émission, la fille amonaki comme si sango ako lekisa émission na yete eloko nini asalaki a informé sango ke ako kende epai ya ba tiktoker. Alors eloko mususu posa ya la fille c'était lisolo eyebana kaka. Ok, bamasolo ba 35 000 ebetami o adefisa fali eza babiloko moko oyo bon nayebi te donc eza na makambo ebele oyo tozozela ye a reconnaître bapoliticien plus de 7 bape na circuit na ye. Tout ça, ça peut être des détails ajoutés pour embrouiller piste, compliquer les solos et donc veut dire du jour au lendemain bamasolo ngope to change cannabis ba actualité change actualité éternelle et zalaka te. Voilà, mama leki aza penza mama leki na ye akoki azala mama leki na ye tout comme mpe akoki azala mama leki na ye te. Mama leki azwi part ya fali topekisa ye relation nini kopekisa ye kokenda media relation nini wana esilaka te boye olingi nini epai ya fali tout ça. Donc baza contre ye alekaleka na bamedia selon version ya mama leki. Fali adefaki $35,000 na ye oyo ezali très improbable ekoki ezala mpe babiloko moko boye kaka oyo ezali mpo compliqué dossier. Donc tokolobela to se pencher na ba détail moko za nango fabriqué et puis bon lisolo pe lali la vie continue omoni. Donc c'est un peu ça bapoliticien bakoma bapoliticien etangami te mais nombre kaka o plus de 7 politiciens bana nsima na ye c'est-à-dire bon bazala pe na ba relation amoureuse lisolo ya gaz mawe ete betami sango akoti na ba détail te toyoki te ye akotaki na lisolo ndenge nini era akutana na la fille na niveau ya Congo banini biloko moko bongo na biteke era pe soki pe ndenge nini. Non, c'est juste ayebi la fille ils ont eu bakutana na niveau ya bakini banini tout ça. Alors Colette alingi kaka lisolo na ye eyebana. Alors ndenge eyebani boye est-ce que eza satisfaite malgré que sango bon tokolo bazwi par afali. Ok, donc likambo ya nationalité bon en tout cas yango pe eza offert tomber donc abi maneti mutu moko boye a congolaise te bo alingaki fali veut dire akomisa ye congolaise asala démarche akomisa ye congolaise des histoires comme ça. Bon voilà oza libanda mboka oza na passeport te Uganda déjà eza libanda mboka. Est-ce que ba congolais ba permis à okende kuna avec identité kaka carte d'électeur. Donc azana carte d'électeur ya RDC démarche à passeport fallait pe basala et salimate fondation circuit fallait ba aider pour la fondation pour la passeport azalaki na carte d'électeur ba komisi fondation mais donc passeport et bimate. Ça peut être une bonne chose au cas où mutango donc quelque part na ba démarche na ye azalaki pe na intention akoma penza congolaise. Ok, nationalité douteuse quand ya fali ba doutaki et ye moko sango pe a douté que elle est congolaise omoni. Donc voilà, il faut qu'on landa siko makambo da nono aloba avant na o azolo basiko vers 2014 babiloko na nyonso zongela ça prend du temps. Actualité éternelle ezalaka te, on va avancer omoni. Alors qu'est-ce qu'il y a encore? Donc c'est un peu ça. Ok, fali victime yango pe ezali et c'est répété trop na lisolo ya Israël Mutombo. Fali victime ya disponibilité, victime ya bonté omoni ezalaki relation fan tout ça tina ndenge bongwanaki moke mais ko bongwana na ezalaki mingi par téléphone omoni. Alors ye moko bon fallait banaye kolinga te a filmer quand oyebi que oza na beaucoup à perdre juste pona kolinga bon okolinga pe ba caméra wana te omoni ba filmaki te
alors koprouve soki bofilmaki te bon déjà kokanga kaka photo eza preuve te ke likambo esalemaki omoni na ndenge mbetu eza mpena preuve te mais quelque part ezoprouve ke bokutana preuve wana aza nango te omoni donc bon c'est dommage hein? Soki lisolo neza pena ya solo alors par rapport à âge ndenge aza bakota ba 20 quelque part aneka trop jeune omoni il faut koyeba ke ozaka a mwana toza na plus de 20 ans même plus de 21 ans tango écart d'âge ezali bon mutu akoki hein? Donc veut dire akoki hein? Bon donc veut dire voilà à se servir na yo na bafaçon moko boye oyo kitoko pena te omoni mais choix moko oyo batu bazalaka nango ezali ya koevite koavance omoni ke oyo olukaki ozozwa yango te bon oarrete koavance choix wana ezalaka nango kaka omoni choix wana ezalaka nango kaka quelque part Colette, bon, eza neti kaka asilikeli Fally parce que basuka kaka na ndenge musika te regarder sans te toucher eza ezobima neti bongo mais nalingi pete biso nyonso tozwaka part ya Fally mais nde sikoyo tout est possible na mokili oyo donc c'est un peu ça, tout est possible ekozala baje na ye asalaka yango déjà posa na ye ezaka ke lisolo na ye eyebana bon ndenge sikoyo ezwi ampleur boye sango alobeli yango banini tout ça bon impact nini lisusu akoluka en dehors ya neti journal elo boye impact nini lisusu akoluka est-ce que azwi oyo abandaki koluka je ne sais pas sango ayambi ye te posa na ye ezalaki sango ayamba ye migi aboyaki et voilà donc c'est un peu ça même ngai na habité so na ngai na ndima ou quoi ngala sala déjà réseaux sociaux na ninga manfu OK donc c'est ça sango comment dirais-je nani oyo sango alobi mbongo ya Fally ana ngo besoin te ye moko déjà aza moi bien banini donc mbongo ya Fally ana ngo besoin te OK mais échange na ndenge émission eza possible c'est-à-dire bayokani sango ayamba ye oyamba Fally donc ezali eloko moko oyo esungi Fally ba se réconcilier omoni ba se réconcilier bon donc veut dire ba comme hein voilà ba sali deal eloko moko bongo donc sango azali justice te mais par rapport à Fally ninga kumbelaki makambu et kozala bon déjà soki likambo salemaki na ndenge mbetu et que a força qui était bon jusque là Fally a retomber te omoni et puis aza majeur donc Fally a retomber te omoni na habite que sali bien tout ça parce que na position moko boye a kosaka na tana 500 personnes omoni bon donc voilà distraction na yango wana banini tout ça à part ba rep banini tout ça non na ba rendez-vous professionnel bon tam sous distraction na ye yango wana avec ba chérie belé omoni de kozala do ba délire na ye yango wana mais na ninga plainte pe même na Congo donc pas parce qu'elle a chevalier donc bon qui chevalier ko EDP qui a kota pena boloko te mais a récompensé officiellement babilo mo bongo ba compromis à l'amiable je ne sais pas mais bon a ko porter plainte na pays mususu babilo mo bongo mais pour ça na yesikoyo ezalaki ke lisolo na ye eyebana kaka OK donc c'est un peu ça lobaki te que 35 000 oh a défisa qui Fally a tiki tout ça babilo kona déjà il faut to yoga sous Colette pour a confirmer que zalaki mamali kinaye a confirmer lisolo ya 35 000 $, a confirmer lisolo ya ba politicien, a confirmer lisolo ya gaz mawete. Donc eza histoire moko très compliquée na meke un peu ko résumer très rapidement
lisolo ya donc point de vue ya Israël Mutombo betaki mpe lisolo ya Vali e Beni Mukena yango na osala ngo na video mosusu ezolobela kaka point wana sujet wana ya Beni Mukena en Afrique du Sud. Ok, donc voilà ye moko sango mpe asukolaki maboko par rapport ya situation wana selon posa ya famille ndenge basengaki ye mais esenga kodécortique yango na video mobimba oyo ezolobela kaka sujet wana.